Moindo atana patiego, ate kundi mapatiego, moyo patiego. Tokio peki kolo bango, eba tinie, na batango batiagre nyokwego, yode la kakaego. Matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mbote mabota mabino mbote na bandeko bomeseni kolanda biso na eteni ya Angola mbote na bino bandeko nyoso bomeseni kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville ponini te bino bandeko nyonso bolandaka biso de partout na eteni ya diaspora na nzela bongo ya net pona mbala yoko lisusu to yeyi liboso na bino na tina kaka be ya kolamusa moindo na pongi depuis mwangonga toze koloba moindo akomi lokola moto ya ze kotambola atika makanisi na ye mosika soko pe na se mbeto soko pe na eteni nini kasi moto moindo aze kotambola na kozanga bongo makanisi yango boyokaka titre to motu ya émission na biso e bengami bongo baindo bolamuka nzembo ye salaka générique na biso tolobaka to bayembi baloba moindo azana pasi kasi aze kondima pasi na yete oyo somo pe pasi tokolikia na manaka yelekaki tozwaki tango ya kotsela bino to ya kokabola makanisi na bino kolakisa bino kobanda 1960 te tokoma na 1990 basimetiere boni etondaki epai ya loposo moindo pe simetiere moko ezalaki simetiere ya Gombe oyo ezalaki réservé na loposo pembe esalaki mibu boni totilaki bino simetiere ya bandeko pe ya mikili ya pototo ya bango loposo pembe kolakisa na bisika bakunda bato ya 1900 juste bato bakufa na 1800 batombo na bango ezenano bopeto tokolikia tolobaka émission ye eze émission ya kolanda sans tendance pe sans parti pris soko bango bazena batombe ya bayoyo bakufa kobanda 1800 pe ezenano malamu bongo biso wa bayi bakufa kaka na période ya indépendance lelo soko kei na bayo bakundama na Kintsuka toyebite soko bokomona ta tombe ya ndeko moko Kintsuka totangelaki bino na ki attribuer mokanda ya nesongi ya nzila cimetière ya Kintsuka efongwami kaka wana 1990 kasi ezena bayo bakenda koluka ya bango bandeko na cimetière ya Kintsuka basimba moto totalisaki bino koloba ete ze piège ya loposo pembe totekaka ya biso ba cimetière pona ko profaner bisika totia ya biso bandeko po bayebi tango nyonso tokozongisaka bandeko na mokili ya molimo bakendeke po bakoma bongo bokasi ya biso baye totikali to tozenano na mokili iye ya mosuni pe babangaka conscience ya bainde kenda na komituna mituna ete po nini moindo akufaka mingi koleka pour le fait que ya komona cimetière ya Mkimbatseke ya Kabinda soko RTNC tonga matena likolo ya cimetière komona cimetière ya Makala ya Kasavubu ya Ngiringiri Mbetseke Kitambo batoto loposo moindo to ba peuple congolais ya République démocratique na biso tokolinga tofandisa makanisi to tuna po nini loposo pembe ya kufaka te lokola biso yango po ba efasaka histoire cimetière ya Kabinda yango batonga ya tanse likolo cimetière ya Kasavubu yango yo tango mosusu bateki tango mosusu lelo elembo ezete cimetière ya Makala lelo soko bokomi na commune ya Makala bana Makala bakokakola ngate lelo ezende bandako soko komaka wana te avant ba 90 soko ba pete ke cimetière ezalaka esika wana toze kokenda wapi
mais mission ya lelo tolingaki to toze na belema ya kotiela bino totambolaki tokendeki na ndako ya mosala ya Nesongi ya Nzila Fumukusu kia munzala mpanda na Angola oyo baze bongo président ya bangunza ponini te mokambi ya religion africaine tokendeki kotuna bango mwa mituna mibale oyo ezalaki bongo ba préoccupation na biso kasi yambo tokenda na ino na interview tokendaki kosala Nesongi ya Nzila soko religion africaine soko lisanga ya futunga fana pambu vidila atei ke christianisme yaki na mabele ya Afrika pona konyokola moto moindo kaka moindo oya koti na islam oya koti na christianisme atelemi pona ko combattre kasi matondo na bandeko nyonso ya mikili ya poto lokola botelemi penza na etumba ye ya lobiko ya loposo moindo kotindelaka biso ba preuve de partout oyo bino boze kozwa na ntina kokolisa kaka émission baindo bolamuka eze émission kaka ya lisanga ya futuka vana pambo vidila te kasi eze émission yeze koluka bonsomi ya moto moindo yango na mikanda ya lisanga ya futuka vana pambo vidila na se bokomona tokomaka pour la réhabilitation totale de l'homme noir ndeko moko atindelaki biso elema oyo tokolinga bolanda yango na bokebi pona bemission eleki biso torobaki soko loposo pe mbai ya te na mabele ya Afrika tolingaki tozanga nzambe nzambe akomi na mabele ya Afrika kaka tango rwanzinga nku azwi batem na 1491 to bonzambe ezalaki na mabele na biso uta tata mokeli akelaka baindo kasi tolanda na ino elema oyo ndesima tokozonga pona kokomante tomeseni koloba soko tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya régie tokenda na ino kotala elema ye nde tokozonga sima pona kokomante tolanda. Il y a une grande variété, évidemment, l'islam se vit de manière différente selon les pays, mais je dirais que dans l'ensemble, en ce qui concerne l'islam en Afrique, on peut dire que malgré tout, le dialogue de la vie est une réalité. Dans l'ensemble, l'islam est tolérant, sauf évidemment quelques exceptions comme la Nigeria, par exemple. En ce qui concerne la foi catholique, le synode aura dès le premier jour mis clairement en évidence la forte croissance des communautés chrétiennes. Le cardinal Torrent trouve dans la religiosité naturelle des Africains une des raisons de cette vitalité. Les Africains sont naturellement religieux. Il ne faut pas oublier que lorsque arrivent les chrétiens et plus tard les musulmans, ils trouvent des populations qui croient en un être suprême, la religion traditionnelle africaine. Donc il y a déjà un terrain propice. Les missionnaires n'ont pas apporté Dieu, ils ont apporté Jésus-Christ. Matondo bandeko balandi narobaki tolanda elema ye na bokebi to sepeli oyo azali koloba wana eze abe soko juif tokolikia kasi alimboli malamu koloba christianisme kumbelaki ba africain bonzambe te po deja baindo basalaki kokroire na être céleste na bango kasi christianisme kumbelaki biso nde kombo ya Yesu wana biso te documentaire elema boye botali etindami na bandeko bazali na mikili ya poto po bino bomeseni koloba wana biloko ya papa nkusu tozonga nano moke lisusu bandeko ya régie lokola tomeseni kobeta nkota yoko bozongisa kaka eteni wana bandeko balandi oyo bazalaki mwa moke kidiba bameka na ino kososola que tozalaka deja na nzambe tolanda. Les Africains sont naturellement religieux. Il ne faut pas oublier que lorsque arrivent les chrétiens et plus tard les musulmans, ils trouvent des populations qui croient en un être suprême, la religion traditionnelle africaine. Donc il y a déjà un terrain propice. Les missionnaires n'ont pas apporté Dieu, ils ont apporté Jésus-Christ. Matondo bandeko balandi eze makambo ya sika te
christianisme nde boti traite de noir o batekaki moindo lokola nkoni lokola eloko pamba uta toyamba uta rwanzinga kwa zwaka baptême le 3 mai 1491 telelo moindo azeko nyokwa islam mpe aye bonzambe akumbeli biso Mahomet na ala na ye pasi bango mpe kote ya este ya mboka bateki lisusu moindo baye kokota kaka na bei ya christianisme akumbaki kasi elakamaka na fumuki mbango tango moko ekokoka moindo akokoma mondele akokoma moindo qui signifie que mondele modèle à suivre sokolobi loposo moindo azalaki moto ya civilisaki mokili lelo akoti na boumbu lobi akozonga esika yazalaki matondo bandeko balandi tozali kopusana penza moke sika wa tolingi tokenda na ino na masolo iye tozalaki nango na nesongi ya nzela fumukusu kia munzala mpanda na ngola epai kani tokendeki kotuna bango mwa motuna to mwa mituna ya mike penza kasi mwa ntango eleki baboti to bakulutu na biso batangisaka biso Kinshasa ezalaki malamu na ntango na bango bato baliaka 12 fois na ntango na bango Kinshasa ezalaka la belle bopeto ezalaka nde lokola nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola tomeseni koloba bango baze bato ye babetaka masolo ya mboka lolenge moko te na bayebanso bamonelaka politique science nyonso lolenge moko te na bato tokendeki na ino epai na bango totuna mwa eteni wana ya kin label bango mpe bamekaki kovivre mwa moke na eleko wana bayebelaki yango to mpe bamonelaki yango na lolenge kani tolanda biyano ezalaki ya nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola na Gombe na pesa par exemple mibale ya wana bomoni tolobaka nanu bato bazonga na bonzambe ya bakoko bamba te na bonzambe ya bakoko na biso bayebaki salubrité eza nini tambola na bamboka jamais okomona na village moto azovanda esika salite ezali ekunde to fulu batiaka ngo mosika toilette wese eza mosika ndako mpe mosika sauf na ville awawa esika maweza kaka na bonzambe ya bakoko soki toyedike nanu motu nde sikoyo tokoki tolobela assainissement donc badepotoire lokola ndenge namoni awa bazosala oyo union européenne aye kotonga me na ntango wana moto azoya na salite na ye amemi swati na kesi moko boye swati na carton olia bwaka na kati ya depotoire oyo batieli ye wana ye abwaki na mabele ifo botya mutu mobimba place wana atalaka eza problème ya mental eza problème ya bongo inconscience parce que soki mpo opesi moto aliboma matiti akende obwaka eske akobwaka na kati ya depotoire obi akobwaka na mabele akobwaka na mabele parce que moto aliboma alingaka salite matondo bandeko balandi wana ezalaki bongo intervention ya nesongi ya nzila bakulutu tobetela bilenge masolo ya bosembo biso mpe tomekaki kogute moke deuxième république toyebi bakokoso ye ezingelaka mboka ye kasi pasi mpe mawa ntango bino botalisaka bilenge ke bino na epoke na bino bozalaki malamu biso mpe totunaki bino na manaka eleki bandako ya mabele oyo etondi na komini ya Kitambo oyo etondi na Barumbu etondi na Lingwala bandako ena ezali kodate avant indépendance donc avant 1960 eza bandako ya ba 55 56 et voire même bandako mosusu ya 50 soko na tango wana mboka ezalaka malamu
mpo nini bakokaki te komitongela bandako ya bamatériaux durable. Mpo lelo toattribue pasi nyonso yezingeli mboka ya République démocratique ya Congo na président Kabila. Or adage ye tokolobaka moto mwindo akufaka na microbe te. Tokoliki bandi lelo te. Po nini tosalaki adage wana? Biso nde tolobaki nani asalaki adage wana? Moto mwindo akufaka na microbe te. Elingi kolimbola microbe pe uti mwa kala. Pona yango totunaki lisusu nesongi ya nzila bameka kolimbola moto mwindo réellement a vivre na fulu esika moko kasi azali kokufa te. Oyo ekoma lokola pe kobete ntolo ya moto mwindo ekoma lokola mwa eloko ya tina pe ya malonga moto mwindo azali kotombola ntolo koloba ya solo moto mwindo akufaka na microbe te. Tokomiselaki bino motuna ina na epai ya nesongi ya nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola pe toprofitaki kotuna lisusu mpona maye etali bosoto ezingeli moto moindo malaria bakabolaki bamusukere oyo yango ekosala ebenga na malaria awa na République démocratique ya Congo. Mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya nesongi ya nzila tokenda lisusu neteni ya bandeko ya régie tozonga lisusu na masolo na biso na nesongi ya nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola tola. Na baizino ezosala banini ya baplastique basala ta bakantine minene ya plastique po bakabola na bakartier to na babalabala po bato na bato baya kobwaka kasalite wana moyena quelque chose mbongo neza ya komela masanga bazwi kaka bana moko bakomboli batiki basalite wana mutu oyo avandi na salite azotekisa biloko banzinzi batondi nzinzi wana azokende na salite azozonga na biloko ezolakisa ke mutu azotekisa wana aza mutu aliboma po avandi na salite po mutu aliboma avandaka na fulu mosombi mpe aye akuti yango na banzinzi batondi ya moins cher ya bien yango wana bana bakende olia donc na mosombi mutu aliboma na moteki mutu aliboma akoki kozala alati propre bakalifiaka mutu aliboma mpona elamba nano alati te me bakalifiaka mutu aliboma na bagisement na ye yango mutu ezolakisa ke oyo aza liboma boyela bato bamoustiquaire te me boyela bato notion ya assainissement ya environnement parce que na Chine bazokabola bamoustiquaire te na Europe bazokabola bamoustiquaire te epa barabe bazokabola bamoustiquaire te mpona nini moustiquaire epa na biso au moment où ngungi baponanaka te moustiquaire tokotya na mbeto ekangi mpe chambre mobimba te ndenge akokoti bodo soki ngungi aswi yo oza pembeni ya moustiquaire wana nakopesa malaria te tika makambo wana. Matondo bandeko balandi tokomi penza kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo kasi tozali koloba na likambo etali bopeto Congo République démocratique ya Congo eze mboka na biso bato balingi sokolobi oyo eze makanisi na ye bato bamoni yango ntina bato babeteli yango maboko soko bolobi makambo eza contraire ya kolingana bango to ya makanisi na bango bafingi to baattribue balatisi biso molato ye tozeye na yango te tango peuple congolais azali kofinga président de la république actuelle eze mabe te po une partie ya bato balingi président wana te aze important te aze kosala eloko te kasi tokoliki ya moke moke bato baze ko revenir na raison bato baze kozongaka eleko moko masolo wana esalamaki na ndeko na biso mpaka na biso Honore Ngwanda kobimisa battestation de naissance ya lokuta toyebi wana eza politique ya mouvance présidentielle bazalaki makasi na baisage de faux
Asali président Kabila c'est un Rwandais né soko na maternité nini de son vrai nom Kanambe o nyonso appuyé na longi ya Congo de Mwandansemi kolobake aza balobana mingizila soko mingizila bangonde bayibi signification kasi ngai personnellement étant moto yo nalingaka te kolekisa nyonso na bopete pe na lombangu oyo nga na bandaki kozila tango oyo babengaki longi ya Congo de Mwandansemi na concertation nakanisaki bango bakoboya étant ndenge amibengaka soko saji ya Congo soko ndenge nini nakanisaki bakoboya kokenda na masolo ezalaki avant concertation po nini po na mwa bwanya yebiso toze nango tokanisaki longi ya Congo bakokaki komituna moto yazalaka étranger abengi ngai tokenda kosolola masolo ya mboka oyo po nini tokanisaki pe kokoma na bango liboso ya président de la république ezalaki po baloba na bango botika pouvoir bozonga na mboka na bino po bozalaka congolais te bino boza barwandais kombo ya kabange ezalaka surnom kombo na bino ezalaka kanambe boza mingizila botika Congo ezala gouverner na bayimboka kasi tokamwaki longi ya Congo sima ya kosolola na président de la république abimi alobi eze problème ya chauffeur te motuka ndeze kimbambala les gens croyaient s'il faisait partie Mobutu ndemboke kobonga tokamwaki longi ya Congo yo alobaka penza lingala te mais après masolo na chef de l'état alobi yango epuis na lingala makanza kimbambala eza problème ya chauffeur te falaki interpeller bino bandeko ya mikili ya poto oyo akotisaki bino na ongenenage wana ya kofingaka mokonzi ya mboka po tokotikaka te koloba ngo longi ya Congo ne Mwandansemi azali linike la seule personne aluka kobebisa to kodestabiliser kombo ya Nesonga Nzila Mfumukusu kia muzala mpanda na Angola ye moto ya yambo akoma Nesonga Nzila ali ya mbongo sans preuve po nini jalousie conférence ya yambo na affaires étrangères conférence ya mibale basta te torobaki tango yo président de la république atunaka longi ya Congo osé mouvement politique to religieux aponaka mouvement politique po ayebaka Nesonga Nzila simbi spirituel ayebaki katake iko sala politique spiritualité zena moto mobimba batelaka yango tozena tango te tolimbolela bino mbeka nini Nesonga Nzila na lisanga ya futuka mvana pambu vidila basalaka po sango yo ekomelaka bino na ngonga oyo esengi pe tango iso bongo tango ya kindeki alongoli responsabilité ya chef de l'état na pasi oyo Congo emonaka yepaliaki misolo alongoli même chef de l'état étiquette balatisa ye ya kozala étranger yepaliaki misolo non soko toze ba homme spirituel totunaka baye bapesa biso misala yambo ya koprononsaka biloko mosusu yango moni pasi ekomi moto alamuki na ntongo adémissionné lobi na pokwa ajongi lisusu lobi wana démissionné molimo elakisi ye ajongi alobi te bato na nga balobi nakoki natika boye te yo na molimo na bato bazingeli yo oyokaka nani po molimo nde elobaki yo démissionné mais bato na yo nde balobi zongaka kosala politique c'est du loisir ezali kotangisa nini na baye bazali kolanda yo njonga njinga ezali kotangisa nini tokolikia eleko tokomi ezali eleko bayi religieux baencadre bahomme politique mpe bahomme de science soko bahomme religieux na ino tozali kosangana te tokokamba bahomme politique ndenge nini diviser pour mieux régner oyo loposo pembe atia na elle politique yango pe koti na religion tokofanda boye longi ya Congo
afundi ba autorité ya mboka na communauté internationale. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Quelle confusion. 56e année, il y a indépendance, il y a République démocratique, il y a Congo. Tango yo, un chef spirituel, oyo ye ko zongisa, soko bukongo bino bo meseni koloba. Tango kendaka ko funda ba konzi ya mboka na communauté internationale. To éviter. O se contredire to oze ko tambola na nzela ya mosala ba pesaki. C'est l'unique chef spirituel akumisa kete lo ya bapaya. Yango bakendeki plus loin tina kofinga nesongi nzila ileta. Na manaka eleki to tunaki bapesa biso prophète moko oyo excellent na etelo ya bapaya. Kouta na Bouddha, kokenda na Jésus, koleka na Mahomet, koya na mfumuki mbangu yaki mpavi nani oyo aleka na etelo ya bapaya. Bino bandeko balandi bosilikaka te soko boze kolanda mission. Tolobaka mission ba indo bola mukeze mission ya kolanda sans parti pris et sans tendance. C'est-à-dire boze na image oyo bandeko balobaka boze na image ya tamboleli ya lisanga ya futuka fana pambo vidila. Toze kotsela bino parcours ya nesongi nzila kouta banda soko ba 98 toze ko ya malembe. Bokomona ke basé chef spirituel le plus humble akenda kokutana na prophète Mangongele kimia balongo ezale sika zaline na mokili ya molimo akenda se déplacer te pai ya prophète Atoli na kimia pena bolingo nyonso ponini te palongi ya Congo bakenda malgré ba caprice basala soko basala kana porte sans boto si ya chef spirituel mosusu me bakenda pona kolakisa bolingo. Tokotela bino élément dernièrement bakende ki kotala un jeune chef spirituel Tata Kosi na mibu ya motama na mibu ya mosala ta mosune sonyanzila bakoki bakenda te ezalaki pe moyenga moko mokolo oyo lisanga ya fufa mwasangana kasana ya yeba activité kasi ne sonyanzila atelemi na lisanga ya futuka mfana pambu vidila na bangunza tokenda kopesa maboko na molimo yeko bakisama na kati torobaki bino pe bandeko bolekaka bolobaka ndeko koshi oleki olobi non c'est un vrai chef spirituel masanga ya baindo esanganaka esika nini babengisa nesongi ya nzila ya te kasi totuni pe bino esika nini bato basangana na ntina koluka lobiko ya loposo moindo bomona longi ya koko. Il est parfait, il est génial, il est supérieur à kokite à Sanganana Bato. Ponaye, kutu ya Mongala, Mokongwa koki amemate, kutu ya Moluba, Mokongwa koki amemate. Ba province oyo et Kabwani après 1885 na conférence à Bar, ya Berlin. Yango wana bino, botsei na motu, pe boze kote ya Bato. Et toute une génération na simana bino batikali na xénophobie wana balingite muswahili balingite mais mokolo moko o épargnaki muswahili wana olobi eze faute ya chauffeur te faute ya kimba. Alors botika biso to batela kiti ya bokonzi to baka to batela ka président to batela ka monsieur Kabila te mais kiti ya bokonzi wana enfin lobby kolandela bilembo o pa ko ya ko fanda wana kuta kiti wana sécurisé akuta kiti wana sécurisé président Kabila Rosa l'Éternel président de la République démocratique ya Congo ta alala mibubo ni mobutu alala 32 ans to suka kawa le 17 97 muzayaka muzaleka ki Congo ko suka na 2000 na 2016 te to ko continuer bongo président ko ya lobby soko akuti complet la charte de l'impérialisme akokimela wapi yango pasi po opposition na biso to ebite bino pe ba ilo poto bokenda botanga na betelo ya bapaya to bengi bino bafumu buku pa basusu
démocratie eze kosangisa makanisi pour l'intérêt ya mboka. Pour na bino démocratie eze injure, démocratie bo utilisango lokola eloko moko ya ko manquer du respect na chef de l'État. Tant que président de la République a telemaka eze potomona ba stade eze ko tongama eze potomona ba point eze ko salama eze potomona banzele eze ko bakisama wana soko chef de l'État to na bandeko na ya mosala ba telemi kasi soko opposition a telemi alobi mokolo na telema eze po bato bakufa bobuka bopie wana ko telema ya opposition ata soko bo telemaki pona je suis béni ba massacre ki bandeko na beni opposition a telemaki bongo abuka ki poni ba magasin wana bobuka ki ba police oyo bozokisa ki bango nde basala ki massacre ya beni bandeko ya poto boze avancer même na technologie mais tokoli ke sala ka mo motema pasi bolimbisaka tolobaka na bino bino nde boze vraiment victime ya manipulation ya ba politicien bokendaka na net ombalombala ba photo yé basé ko défiler lelo na internet soi-disant massacre ya Beni. Est-ce que bomona ba photo wana te na rébellion ya sénateur Bemba. Bomona ba photo wana te na etumba ya Centrafrique. Bomona ba photo wana te na guerre ya 98 na Brazzaville. Po nini bomitie lokola bana mikie ata mwana mokie soko lelo la kie bombo yambo bima oye inango te lobio la kili susu lobio no la kili susu ako finir par kolobana yo tika na yo ko saka na okaka nga bongo po azo yibo sosoni ata imbwa oyo bokolaka soko ye na bilia opesa ya kotia zolo pour réellement sosola bilia oyo eze bilia na kokina lia tote bongo poni biso ba congolais biso ba indo to mitiki to zala manipule boze ko ganga na internet beni massacre ya Beni ba photo boni oyo baze ko tia na internet eze ya guerre ya président Sassuna na lisuba na Congo Brazzaville eze ba photo ba massacre ya etumba ya République Centrafrique eze ba massacre ya rébellion ya sénateur Jean-Pierre Bemba et soulever biso na bozoba to telemika na bozoba to fingika mokonza mboka na bozoba or bino nde boze mieux placé pour pas na bino connexion est rapide et puis boza mwa muki à la page na technologie yango ndenge ni boze kokoka koyeba te ke ze manipulation ata balingaka moto te bota la confusion izingeli bako oyo basusu bazalaki ba pro Tshisekedi lobby lelo ba tourner le dos ba pro Moïse Katumbi donc bango bazé ko landaka ke sika mai ko chola et ba victime et ces petits peuples lelo zoko tala na betando soko yo ki fièvre komi pesa nkisite kenda na ino ko sala ba examen soko moto azeko kufa pona kozanga 100 francs ya seringue bongo misolo ya examen et bino na bana na bino boze épargner motu pasi awa médecine eze avancé te fois bima kenda na mikili ya poto soko eze pona ko bima na balabala ba panza ba vitre bo utiliser zododo bo utiliser soko bangi likaya bo pesi bana oyo bakota na nzila po basala mobulu et pas si bino pe bandeko ya majorité au boze pembeni ya chef de l'État tokoli ka bino pe boze ba opposant na kati ya ndako boze ba opposant na kati ya ndako ya mo chef de l'État ze ko lela ze même pas na 12 personnes à travailler na bango soko ata yo PDG ya SNEL obongisa ki côté wana bato ba nga bazala moi soko ministère pe ya santé ameke ki kolandela moi mosalo ba pesi ene lekoyo poze sikawa président na domaine ya santé mais pona bino boko salate
pour quelque chose pour le peuple congolais, il faut comme un président de la République. Si vous êtes député, vous êtes poser présidenté. Vous êtes ministre, vous êtes pour au présidenté. Bougumestre, na maison communale, Oyo bougumestre président ya commune. Ozwaka misolo ya ticket, ba mariage civil bo komisa yango lokola soka investissement soko nini tokoloba. Toilette zete bato baye mariage bazeko kenda ko sala zongo na matiti. Mais bozwaka ticket solo zeko lumba na kati ya bawenze président fois kita na mwasi na ye na libota na ye aya ko kombola bawenze. Bino soko réellement vous avez travaillé pour l'intérêt et puis mingi bouta na mikili ya poto bon mona réalité et environnement ya poto awa boye ko sala nini président de la République na gouvernement central ba mobiliser misolo pour ba bongisa route de Matadi babakisi bandomi balé na gauche topé na droite Bougumese ya monga fula wenze botie liboso ya Matadi ba boye ko kabolela bato wana ticket. Mais il y a pas longtemps remorque yaki ko ravager bato wana et pour ton intérêt pour na libumuna yo ko lia na ko melana yo bato wana bazala po faut ba bakisa mebele po yo misolo ya ticket et kota ite to zena problème personnel na binote to yebanite to yebipe binote kasi lokola chef de l'état lokola mboka Congo ezeko ko avancer te bino nyonso to ko étaler bino boze ba responsable ko kenda na commune lokola ya Selembao mais Bougumese on a fait démissionner. Bofandi mokolo moko Bougumese ya Selembao, Bougumese ya Monga Fula, Bougumese ya commune ya Ngaliema, ya Kimbateke. Bosangani na ino bino, boyei penza pa soko gouverneur bobi topé matoze ben capable ya kosala mosala yeba pesa biso. Bo démissionner boye ko senga boze ben capable ya kosala mosala. Pamba bofandi poto pamba ofandi poto monga fula ba érosion ba chef de riz bazali boyebi kotia masolote kaka basoko bateka ki lopango bino pourcentage ya commune yango wana mosala ye bino bosepeli kosala na kati ya République démocratique ya Congo po moto kofuta ba pokase eze chef de l'état yango wana rôle na bino soko pe bino na eteni na bino bobongisaki mais tokolikia mboka révolution ya mboka ebandaka na environnement na njonga njinga ye esika mosala ezali esika bilenge bazwami est-ce que bozokoka kosala masolo na bilenge ya quartier un Bougumese tout le temps na poto mwangonga ye te yaza na poto contrôle na yeka kese mbongo ya batike kotaki combien kuna moto akofuta masumu chef de l'état tolobaki bokovimbana kasi bokopasuka te soko bokovimbana bovimbana soko bokovimbana bovimba bosembo tokolobango tel quel la vérité nous devons le dire tel que le ndenge ezali ndenge tokoloba solo wana ebimaka na Matadi Kibala tondima yango babande wana oyo ebimisaki ebele ya misolo babakisaki po embouteillage ya makasi ezalaki neteni ya Matadi Kibala emeka moke kofungwama lelo soko komi na Matadi Kibala dans les après-midi ezeli wa et plus grave soko ezeli mokolo lokwa pe bayindo yango bakufaka lokwa basoso mokolo bakendaka kotika bato na Mbeteke Fokune komi soko ba cimetière pe soko mine soko pe motoba Mbeteke Nouvelle Cité Mingadi Kasangulu eze som okoko sala 1h to 2h eze na bibembe mosusu eze koleka Matadi Kibala 17h 18h passé or bafungula kinzela po situation wana ezala décanté wana nyoso Bougumestre kimia
Bukuni c'est kimia mokolo na faut pas que la remorque lekeli bato wana chef de l'état. Bato bateka kananzila. Bongo tike bozeko kabolela bato wana chef de l'état misolo wana monana na ba commune na bino bozeko koka même pas ko sala ba toilette. Kiti bato bafanda moto ya ko salisa document ya l'état izete. Bokolisi mosala ya kolanda bato moto akota nyatika ka lokolo na commune papa osana posa nini perdre des pièces yaka chef de l'état kaka moto azema et opposition ensemble biso na bino na bandeko ya majorité to sangana pona koluka ndenge nini ya kobimisa mboka ye na pasi bino boze kaka akenda po bino fobokota bino pebolia. Le 30 juin, 56e année d'indépendance. Moi, l'isolo, bokimi la communauté internationale. Nano, botambolate, pour marcher contre FMI, pour Banque mondiale, pour Banque mondiale, fixaka, salaire, il y a des pays Afrique. Surtout des pays du tiers monde, il y a des messieurs qui benga biso. Et bino boye biango. Pour n'unité, tango bosalaka ba campagne de déstabilisation ya mboka oyo, bosalaka tepe ba campagne ya éveil ya conscience, ya bandeko bazena kati, to lokola libanda ya kolobana bango que esengi na biso kotambola contre l'injustice ou impérialiste basalaka na mboka Congo. Wana bino bokoloba te. Wana c'est important te. Pona bino il faut bofinga président, mais nulle part au monde atabayo batangisa biso démocratie yango bafinga ka ba président na bango ndenge bino bozé ko sala yango na nulle part alors nulle part au monde vous aussi François Hollande azana kimia maye uti ko zindisa bandako na France maye uti ko zindisa bandako na France kasi tozila ki peut mona ba opposant passer à la télé ko finga François Hollande tolinga ki peut mona ba français ba peuple français ba défiler na ba etando na bango pona ba finga président na bango ba sali yango mais ce que zalaki na RDC démocratie égale injure, démocratie égale impolitesse. Dans le 21e siècle, tous les gens nous kokate, ko déjouer complot à l'opposition. Tokoti la bino belément. Tant que le bagamoto moindo azé ko nyoko maza victime ya politique moko même wana kati ya mboka même libanda. Tokoti la bino belément. Lolenge kani bazeko kanga moto moindo tempe kaka kuna na mikili ya poto moyibi ya bilia akoti na alimentation yibi bilia pona nzala. Lokola bino boyebi ba réalité bolingi na bino kolobate biso to kosalela titre émission na biso baindo bolamu. Lokola bino bo préféraka okei na boutique ya bima esiko kolata babilamba lokola moto azeko pona basalaka ba photo oyo okotiela na ba réseaux sociaux bamona yo na Kasamoto bamona yo na Dolce Gabbana bamona yo na anniversaire c'est bamona yo na ba grifo nyonso bokangelaka ba photo biso toze contraire toyebi ke bandeko na biso na poto bangulumaka kobuka pomme de terre o pe misoleze ya tinate toyebi ke bandeko na biso mingi na poto bakoma ba cochon ba mekaka ba produit ba vaccin na banzoto na ba lokola bino boyebi ke ba vaccin batindaka na Afrique et yaka pona ko détruire Afrique bozo koka ko revendiquer nango kuna te bino bo revendiquer ko fingaka mokonzi ya mboka o ezeko tsela bino sende bozeko koka lisute ko ya ko investir na mboka na bino po si bo fingaki bo salaki ba video oyo ezeko bangisa bino mais tokoliki soko bazalaki mokonzi ya mabe balingaki te bapesa bino ministère mobimba bapesa bino ministère mobimba bandeko ya diaspora po balakisa ke baze maboko ya kofungwa andima kokaba pouvoir na ye na bandeko 1 plus 4 wana nyonso opposant basala rébellion soi-disant bazalaka na souci ya ko bikisa peuple congolais tango bakotaki na pouvoir
bopesanga kaka élément moko Ruberwa asala ya malamu s'il vous plaît moko Ruberwa asala moko artiste Zaidi Ngoma asala moko Jean-Pierre Bemba asala na kati ya mboka oyo metango bazeye ko bunda ko boma bato bazeye ko ya balobi baye ko bunda po peuple congolais alia azonga na kati ya bolamu na ye pasi ya peuple congolais ekangami na spiritualité ekangami na spiritualité yango boyoki na elema yeto tilaki bino na ebandeli balobi christianisme kumbelaki moyindo nzambe te kasi kumbelaki ende kombo ya Yesu biso zaki na ntina toyemba Yesu moyindo ya sans Yesu ye wana salaki pyramide d'Égypte moyindo ya sans Yesu ye wana ebai kosala liboka ye wana ebai kosala kozwa manioko kobongola yango fufu kosala yango kwanga eze chimie ye wana ebaki likolo ya nzeta mbila ezali na masanga mobimba oyo babengi ntsamba oyo ntango mosusu mwana mpe abotami akufeli mama akolaka na masanga wana moto moyindo oyo ya avant Yesu akota o ayebaki ke mai bapasolaka yango na nage te mpo ezali na bagrandeur mosusu esengaki eloko ekotambusa likolo et na souci ya koboma histoire moyindo nde asala telefone moyindo nde asala ascenseur nyonso wana ozali kosolola lelo na intellectuel azali kotuna yo bakoko na biso basala nini bongo yo na diplôme ozwi lelo osali nini ata tonga mboka Kongo ezali kokufa na badocteur totunaka bino motuna soko République démocratique ya Congo ezali diplôme ya mwana classe akoki azala na combien de pourcents biso tokoliki ya soko bopesi 20% seke corrompre bino soko Congo ezali bulletin ya mwana classe fo azala na moins de 10%. Tango bofandaka na bandako na bino balobi ville la plus sale du monde Kinshasa bongo pays ya plus sale du monde ozala nini kasi kaka République démocratique ya Congo wana balobeli bino te opposition ezali épargné baministre badéputé bazali épargné balobeli chef de l'État président de la République ezali pasi bosufri tokabwana etandeze ngonga tolimbolaka bino ntango iso soko ezali masolo ya bafaiblesse sexuelle nde bakoki bapesaka ata espace ya 1h30 na bachaîne po bazali kolobela bondumba sexualité à partir ya 20h21 tambusa bachaîne nyonso omona kaka impuissance sexuelle olingi okoma mobali ya solo mwasi alingi tolo na ye ya minene alingi basima na ye c'est ça actualité ya République démocratique ya Congo mboka ye bato bazali na souci ya développement bazali na souci ya orientation bozwi kwiti kaka tango moto asisi kolangwa bolakisi ye mikongo bolakisi ye bolumbu ya pasi plan ya loposo pembe plan ya loposo pembe et exécuté na baye oyo ye aforma bayo basali etelo na ye approfondi oyo bazali kolinga te kiboyindo ezwa yango esika kasi likambo na likambo na ntina na yango tango bomomaki Mbuta Lumumba na 61 qui pouvait croire que Mouzé Kabila akoya na 97 Fumu Kimbangu 30 ans d'emprisonnement qui pouvait croire que Nelson Ngandila Fumu Kozokia Muzana Panda Nangola Serela soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa matondo na tata kwa ku image ponini te tata tenda zubira na kamera umena biso nengwa diakota mbumba kakalwila ponini te kuna na eteni ya régie finale ezalaki bongo tata Luzadio Pyramide pe bongo ndeko ngala zumbu 9L bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani kuna o mabota mabiro botikala na kimia tokutani na bino na poso ezali koya pona numero isusu matondoni moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo
soki opeki kolobango ebakini ye